kwenye tumechoka tuna yeye. Usifikiri kama si tunawapeli. Tufanye jana kuambia bye bye. Tuna sira sana ndugu zetu wanapotea. Ni lazima mkwende kwenye mkuna Kongo. Monisco mkwende tu. Umetumia vitu vyetu sana tu. Pesa niyotoka mulimo pakitu gani. Kupita barabarani na madhari kujibimbisha. Maisha luzungu wendo tunapenda kwele kwele. Maisha yenu ni mafupi kumisha na mfungomani. Ukozi kisekeni saini Monisco ikwene. Wapona Monisco musiro anapata doze. Aye mungwe Monisco. Kumaseno kwende hati wataki tena. Monisco. Namadire kuje. Najabatie. Monisco. Chale hati yoze. Allez vous rentrer chez vous. C'est tout ce qu'on demande à la Monisco de rentrer chez eux. Alors, bandeko banasome kolo Congo, lelo mokolo na poso, bandeko ya solo keto ya kapoete to betambela, te bisabino maito ele kibino na mokolo na lelo, esali bongo lo laka ya ngulusi kimbangu dans tungwa. Esali bongo chaîne oye pesa kasango ya kolo Congo. Zambe ya mpungu tulendo, Zapa, Zakomba, Akongo mungali, Vidi mukulu, Mungu baba, Mungu wa milele, Nzambi gau, Kalunga ya sorete apambola, moko na kati na bino, esika jwa bina lipota ne mubimba. Ezali sengo ke bozali abonné na chaîne oyo, epesa kaba sangwe kolo Congo, ezongi saka bonkoko na biso. Zambe oyo mvulusi kimbangu jantungu na bedelaki. Nzambo mama kipalvita belelaki. Nzambo bankoko na yo ba belelaki. Aza ye moko ambaleki. Et homme a bouleversé yo tout a donné na mutu. Et homme a yela yo nzambo ya ye. Et voilà, okoma aliéné. Moyen ça le loko exact tu dois dépendre des autres. Moyen osala indépendant exact, il faut dépendre des autres. Toye bakate ba mingi ba bakate pona nini esala ke soki na tulaki ndeko moko mutu na bolimbisi na tuniye na moto mwindo na mundele na botama liboso moto wana penda a resonete abito mundele mutabotama liboso te papa sala boni ozotuna na mutu na boyi kabi na moindo na moto na mundele na botama liboso mundele mutabotama liboso omonite abakisi omonte mundele mutasala nyonso tanango mukilera botama liboso ye muta créer nyonso asala nyonso et quelle aliénation et question à tous les bilans la zongi siango et belle pe na kati na so tuni a pesa réponse wa et belle na kati na bilano so ba tuni question wana akopesa mutuna wana akopesa réponse wana kete mundele mutabotama liboso poete manque ya connaissance manque ya savoir aliéné, faiblesse collective. On écrit que plus on a histoire ya mokilité. Balobaki ke bango moko basala ke erreur balobi que non, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et quand on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, soit on ba ba rangote lobama bango moko baloba ngo pote ba yeba ko ba bomba ngo ezati pote nyonso e banda na Afrika. Nyonso e banda na Afrika moindo noir. Afrique sera qui blanc et noir. Regarde comment Bazoko pousse un biso à l'extrême. Bah, qu'est-ce que c'est un biso na C, en Afrique du Sud, batonis mindere en Afrique du Sud, batonis na les colons en Afrique du Nord, bache mindere, bazo serré biso. Bazo serré biso. Oyebi, bazo serré. Pour na ba exterminer biso. Papa, maman, oyebi yango. Que prince allait pour na ba exterminer yo. Oyebi yango. Ah, et puis ça mokona binoma toi. Et puis ça est toli à comprendre. Wamindo so sake panayo bijou kisinga lo sake panayo makfe lo sake panayo yayo mbula lo sako epanayo shungu shani lo sako epanayo yasolo ke papa na biso beken kaz lu se moko lo sako epanayo mama Catherine Bilungu lo sako epanayo mama Françoise Ngaka olanda na kabina mibale lo sako epanayo pe mama Françoise Ngaka Deko Alphonse Solani. Tout le pays n'a eu papa na biso. Et sur le terrain de contre senga kanabino mingite. Senga kanabino de vous abonner. On va y emballer bosso la chaîne na biso. Lo sako. Vous allez un bon choix d'être là pour écouter ma conseil. Bah, c'est là. Oh, ya malamu.
oyo esengeli na yo kolanda mpona boyo po ete soki olandi yango te eza mpasi mingi mpono po ete soki oyebi te bana na yo mawa soki oyebi te bana na yo mawa parce que mingi na kati na biso babosanaki bankoko na biso voilà baza perdu bebi nzela kokende te et comme lokola bato bayoki baza bauti na États-Unis d'Amérique bakomi koluka bauta wapi bauta touta quelque part na bankoko na biso bauta quelque part na Afrique baye na Congo baye na Cameroun baye na Gabon baye na Congo Brazzaville baye bazotambola mpona nini bazoluka mais yo nde ozana bapesaki yo chance ke nkoko na yo oyebaki ye azalaki pembeni na yo aza na Congo na lelo aza na Congo mais profitez-en non bandeko bazoko nyokoma bauti ba 8000 12000 km po baluka bauta wapi yo moto oza na esika yango oyo bango bauta yo moko oza perdu so batunyaka kotika makambo na bino wana vierge akokotika makambo wana kosala makambo suko kakolobaka makambo wana makambo na aporte biso nini ekosala biso nini soki toyebi yango il y a des gens qui raisonnent comme ça mais soki oyebi se ke tobeta cop toluka na lara moko boye tokende sani tonoyiba tosali cop aza makasi na cop fatike topesaka conseil po ete moko na biso akweya na libulu wana te ya solo bandeko bana somekolo Congo losako mboka bino to bandi oya biso information toleki bino na mokolo na lelo ezali mokolo oyo ke bolanda na bokebi nyonso po ete mokili eza koningana oyo ndimaki ngana lobaki lobi te ntango nyonso lobaka ke maloba na nganga bokoyoka yango lelo maloba na nganga euta wapi koko nzala mpanda losako epana koko nzala mpanda roli mvumbi losako epana yo ki bofia losako epai na yo yenge epai na yo na libota na mobimba na bandeko nyonso o baza kondanda biso na mokolo na lelo alors to banda information na biso na patience toye pona kosalela Congo pe ba Congolais toye pona koyiba mboko oyo te koboma yango te d'ailleurs eloko akobomeza susu te po ese kufa voilà bino mampinga badebeke Congo ese kufa bino mampinga tozolobela bino na ntango tosongisi yango attention mampinga attention bana somekolo Congo alerte pesami ke ya solo soki boyoki Félix aza koloba biloko azoloba biloba tobisaki bino kaza mongol abotama mongol alors Félix pas na koloba le contraire te bayebisi provoquer ba Congolais lobela bango biloba comme ça koyeba niveau ni na réflexion na bango et ce que bako agir ezalaki test le message oya bwaki pour la kotala niveau ni ya kanda na biso comme à l'extrême oyoki yango wana bimisi makambo yalo alors bino mampinga oboza na kati na bakamp bandeko boyoka alerte de l'oppression tout de suite là mampinga oboza na kati na bakamp militaire nyonso vous êtes piégés infiltrés na kati na bakamp vous savez qu'il y a des femmes bafemme baza na kati na bakamp avec des enfants bomeka boyeba basi wana bauta wapi avec des enfants mwasi moko bokomona yazane afandaka nekaka na kamp aya akota ndenge nini mwasi ya nani soda nani yaki mobali na ye ayebana te basi wana bokeba na bango message oza kopesa sikoyo ndeko kana lobaka na ngai nalobi naza koganga po ete ya solo ezotinda nga na ganga po ete boyoka basi wana baza ebele na kati ya bakamp nyonso bauta wapi batia bango na kamp mpo na ye kamp militaire basi wana bazali accompagné na bafemme féticheuse banganga ya basi baza na kati ya bakamp oyo batravers bino butu mpe moi kobongola makanisi na bino kokomisa bino babizengi bino basoda autochtone congolais oyo nyonso ya FARDC oyo nyonso ya FAZA oyo nyonso bavanda na bango na kamp bakoma bilemba nzoka te ya des femmes nganga bamarabu bakotisa bango na kati ya bakamp batravers butu na moi na porte ya kamp basalaka acte bango basalaka kindoki na kati ya bisika wana sorcellerie na kati ya bakamp mpona kodormir bino koanvute bino boyebaka te bosalika moko entre bino botekani oyo ateki oyo ateki oyo cop ebebi makambo ebebi
voilà basi wana basé bel na katabakan bes au bas espionnage au bas infiltré na katabakan militaire nyoso banana bakan kokolo ko banana bakan nyoso bakitona ko banana bakan nyoso ekote kolo Congo passer message que vous êtes infiltré là na katabakan oyo batuti batira batu wana kataka basalaka musala wana. Alors bande ko bana somekolo Congo ya soloke toza ko kota l'information na kanisi tolobelaki sujet ko te bate bele ba rappeler ngai ke papa sala ndenge ni toka ki oteke kolobaki dossier au sujet oyo ya defao akufaki. Defao c'est vrai, defao akufaki azaraki empoisonné. Defao na kanisi bande ko tango biso tolobaka wa bate bele balanda ka biso te. Mona ko dit ça va blague. Souvenez-vous bolu ko ba vidéo nga kala boko yoka l'air bazo sala ba fantir na bango ke oui des fois ko ya Félix Abengiye mutabaniko bangi sa des fois ezalaki taximen na ye mutabaniko bangi sa des fois depuis accueilli Félix alobi mwana mboka songa awa y a pas de problème des fois asalinini azonga na mabele kolo Congo des fois abangaki présence ya tata oyo azalaki chauffeur taxi na Kabila et Hippolyte Kanambe azalaki taximen ya Defao. Alors comme va vérité du maki Defao azalaki menacé à Kimaki Kinshasa. Et là on est sur ce que Defao na Kinshasa, il y avait un groupe de gens. Un groupe de gens, on va s'engager avec artistes, va dire que va lier Mbongo, na sima Defao va proposer que Félix Tshilombo soit piégé par Hippolyte Kanambe. Alors Defao fa songa azana protection nalobaki. Dans le but de Fao, ce qu'on songi, Félix a protégé Yoté, qu'on peut pas combattre, mais tout le monde qui bango. Aucun Kinshasa, Félix a protégé Binoté, Félix travaille avec Hippolyte Kanambe alias Kabila. Résultat, épaisement, on va n'anganga, mingi bakenda, sans trace bakufa, mingi bakufa. Et voilà, des fois on va empoisonner qui. Lève de fois lobby, à comme la Kinshasa, des fois on va kende na bas Congo. Des fois, il faut que nous bêta na Inga. Vous vous souvenez encore de cette histoire? Dans le bas qui n'a pas d'émission, quand c'est balai. Des fois, ok, babazo kosa na musicien wana. Ba master no bazo li alar bazo kosa yo. Mwana tanga ba kombo na bango te sonte ba kolela. Alors, des fois, on empoisonne qui. Alors, à quoi il y a piège à Félix Tshilombo et voilà. Poison il est qui na nzoto a condamné. Ou bien ça nini aluka mboka nini bakolo la poison wana na nzoto des fois waki okima na Cameroun voilà des fois akufaki alors des fois akufi aki alors toki ke na kanisi baba artiste mingi ba telemi ba bimi alors na kanisi baba nekolo ba toyi kaka artiste moko oyo na kombo ya ba bengi na kombo ya Weranson oyo yepe asa ndenge moko na Félix Tshilombo Weranson na lobby message les alikaka regret na ye na kotanga walobi Weranson je suis très content parce que le corps du général Defao est arrivé en bonne santé. Weranson alobi yango ngamuna lobi ke batindeli nga walobi ke voilà message au Weranson alobi pona liwa ya Defao. Alors bandeko bana somi voilà bandeko toka conseil bandeko to bakandenge to kubundele ko Congo de tout la parce que beaucoup na biso est à piéger. Alors Félix Antoine Tshilombo alobi ke mboka ezali akokufa tomoni oya ya yepe batelemi olanda ba olanda. Bandeko ba Congolais, ici c'est Mike Kalomba en direct na port ya Matadi, n'est-ce pas? Tolandaki président alobi que non mboka esi ekufa. Les Congolais belé bazo comprendre pourquoi le chef de l'État a dit que mboka esi ekufa. A tozali na sorti ya port ya Matadi et pas biloko ebima. Alors nazana besoin botala nyonso bozali komona. Batrake nyonso o bozali komona. Batrake nyonso bozali komona ezali kokende na port ya Kabila. Matadi ezali port ya l'État. Matadi ezali port ya l'État. O mbongo ezokota na kesi. Po bafuta ba fonctionnaire ya l'État. Kabila asala port na ye na kombo ya Letia. Kabila asala port na ye na kombo ya Letia. Est-ce que boyebi combien d'emplois ko port Matadi?
bazali ko employé. Est-ce que boyebi recette combien pour ya Matadi ezokotisa na caisse ya l'État? Banzete nyonso bando kende na port ya Matadi komo kende na port ya Kabila. Mbongo nyonso ne fallait bénéficier l'État congolais et comment bénéficier Joseph Kabila. Est-ce que zosunga Congo te zosunga mutu moko? Batrake nyonso bazali komona ezokende na port ya Joseph Kabila. Mokonzi mboka alobi ke mboka eza kokufa. Mais batu bozo comprendre te. Nous sommes sur le terrain. Ba image tozali kolakisa bino ezali en direct ya Matadi. Voilà, andeko bana some kolo Congo tozali bazoba te lokola tata oyo. Atoni si bandefu mais aza zoba. Oyo ba yebi ba se kaza zoba. 3 ans passés, Félix est entré au pouvoir, a trouvé pour Rwanda ya Matadi oyo et na Matadi et comment pour ya Ledia. Au pour ya Ledia et comment pour excusez-moi pour ya Kabila. Félix a yé à Moniambo. 3 ans à sali au pouvoir, a tiki pour wana ndenge wana biloko nyonso Kabila a salaki oya saranja ki na bande kone ba tuti a tiki yango. Mais mes chers amis, ya on tuza koloba vraiment ke bande kona biso baka saye toko suka wapi na bino ba réflexion modèle. Azuma ndefu atonsi na monoko na mbanga. Et à mon comme à mobali, à ce qu'on sera une vidéo, sans qu'on sera analyse que on a ça koloba, batamaye le bakola naga bakomo nanga soba. 3 ans, Félix Tshilombo pouvoir, a bougé, a yebe que biloko wana eko kaseye, biloko nyonso Hippolyte Kanambe a salaki eko bebisaye, et voilà. Les gars qui se permettent de filmer, ça veut dire que non. Félix Azaki a raison, et qui devrait arranger ces histoires-là. Donc, Ngai, na tellement que nous revenons pour eux, mais quand des awapi, nous avons le droit que plus pour nani, pas des avantages qui va pour nous, n'allez pas la salambo, biso, na diaspora, ou Félix, ou yo a qui pouvoir, ça fait 3 ans. Bon, mon est-ce que vous comment va soba? Ou tu sais qu'on le vraiment dans ce qu'on y est battu. Bateau modèle oyo na miso bazana de mettre parmi que Félix a soumis 5 bateaux et que repêcher 10 tonnes ya bambisi et que repêcher pe na ba mami wata na batati wata toli ya ba mami wata na batati wata bato balbi bazape na autour na ye mami wo tokotonda. Est-ce que ces gens réfléchissent lobby ce to kangi bateau nyonso poto sabi sabango bato mona biso mabe parce que bango bazako dire peuple nerf attends basa ba bêtise aboye na kanisi moto moko te azako luba. Alors Congo a lobby to permettre de anti-valeur ba ignorant le corps ba oyo ba vendre na Congo pour ça soni ou bien raisonner que nani a ça système ce qui mon conduit moko à ce système mabe mon conduit soyer il faut revoir tout mettre tout en zéro annuler tout même s'il y a des contrats où il faut qu'on revoir ba contrat léoné ba contrat tout qu'on revoir avant tout en zéro. C'est pour ça on dit que l'homme n'a pas de pouvoir et le pouvoir est dans la rue. Félix en a pouvoir. Et voilà, les gens ont le colaillé, à le était pouvoir dans le maboko na bango, et voilà ma petite au bazar pour ça. Voilà, bande koba na somme kolo Congo, Congo na biso, Congo banko na biso, et kokufa ka jamais. Congo ezawana, aibi, atondi, mais à kosalaka rien avec cet argent. Félix Tshilombo, aye, abomi. Ninga na ye baza ensemble, bazo buka, qu'est-ce qu'il y a l'État ensemble. Ensemble, voilà, baza comme ça, binoke, batouane balé, bazara toujours ensemble, beaucoup, bazo koye bango teke, batouana bazaraka ensemble, bazo travailler toujours ensemble, mais les autres, bazo kansake, bazali ensemble, et alors, et sali passi mingi. Alors, toyoka ou. Diaspora yaki nango, basala kini. Bayiba ki kutute, zela ki bien. Bayiba ki ndenge oyi zosele masikote. Mo oyi zosele mezeli nde simana yi. Na kamwanya ngala kati na ye ya mukushe, lokola mukushe etabe ayibi atakola tate alata ngako tunayoka kana posa ko sanza. Soko na moni ba chemise na ye minene na ba boma moto alata kuna makulu, na yoka kana posa ko sanza. Na suke ebele na mutu, na yoka kana posa ko sanza. Moi eloko oyo ayoko yoka na muchoki oyo longo ya Rwanda ba baby simite ma ba Congolais.
Même musée, bato bayibaki te. Kama mwana ya mbawa na zana kinga kate boke ndakukanga yende mtu asali makamunyoto tu ye mtu apebisi na ndeko na ye longolongo mulokola muchope Kagame. Mwana ndaba Rwande. Botika biso tranquille. Mwana ndaba Rwande. Bato bayoko bebisa mituna biso. Banani batika bino tranquille. Mwana ndaba Rwande. Banani batika bino tranquille. Mwana ndaba Rwande bato bayoko bebisa boka. Même musée yo reste tango a musée même ba diaspora ngo bayaki na bango bazako ko yiba ba millions na ba milliards. Bazaki ko puiser na kesi ya l'état na trésor. Boyoka kiango. Wa ba senzi ya mboka ni. Il faut penser à part des choses, il faut boyer ba poster ba analyse bien. Bozo sale chopoka ça me semble que nous sommes tomatungulu tomate tout film masuba nous sommes bozo ça me c'est comme que bozo pesa comme ça. On sait commencer par le commencement. Kabila vandi na kinga kate tranquille. Ba miibi nyonso to ayibeka ba mende ba boshado ba ndeko na bino ba kasaye. Ndeko tu bazala kina premier plan. Ba chipanda tunga mulungu ba tusa. Na ba nyaka hata mususi abandondu na Equateur ba sangane na kati. Wala ndande kuna na source. Yaki soko bolingo sala ba conseil na bana bokenda kulanda na source. Ezali Felix Mutwaye ko bebisa mboka te. Yo baba yele te. Biloko nini ezana kata mtuna bino na bongo na bino tout fito masuba. Il faut pas réfléchir bien. Voilà ndande na source c'est comme quand ibandeli bokenda kukata ko. Botike Kabila bozo pata yeso boza mi pale. Bokanga barwande nyusu tubazana kati ya koko. Bokanga Kabila. So boza mi pale. So boyebi kono posala iloko ina zoe bisa iwa. So boza makasi bokenda kukanga kamwa nyangala kata wana lata kabuma moto wana na chemise lokola fikir maman. Voilà bandeko, ça fait mal, très mal parce que les gens ne réfléchissent pas. Batu baza ko raisonner te batu baza ko raisonner kola banyama. Lelo Kabila était au bout. Kabila mayele silaki batuti mayele silaki bango. Batuti babane ko raisonner basala nini. Bayaki na mboka batu bakolo mboka ba comprendre je na bango bamoni mayele na bango balbi que te il faut aussi na batu. Bébé na Congo atelemi na diaspora atelemi atomboki partout na mokili to tomboki. Oyo mayele mabe ya kindoki ya satana ya diabulu oye yiki non ngana ko permettre bino bofanda ngabo tanga na pouvoir na ko bisa ba ndeko na ngaba soba ba ko tikela biso to ko vanda bino be bo vanda tranquille nanya yaki na makanisi wana to resona kabandiko. Est-ce que entre Hippolyte Kanambe na Félix Tshilombo soki ngaba pesinga munduki na boma mutali boso na boma Tshilombo bande connaître une vérité ba pesinga munduki ba chef Hippolyte Kanambe ba chef Félix na ko boma Félix bote Hippolyte Kanambe mayele silaki na ba tuti nyoso mayele silaki bango oya pesa ki ba beki abale ko tambola na Hippolyte Kanambe tia tiki simana ye akom lokola mwasi ba sambusi ye lokola mwasi na Félix Tshilombo. Bomoni malédiction, bomoni malchance, bomoni nzambe ndenge, bomoni vulus kimbangu ndenge akomisi Félix Tshilombo. Asambwe na nte, akosambwa. Voilà bandeko bana somi kolo Congo ya solo ke lelo moto to condamné pena makasi oya facilitaki moto azaki déjà sortant mayele silaki ye Félix Tshilombo. Omoni lelo albiki na kutaki mboka ngo esa déjà kufa loka ko yiba we sa fruté et c'est d'ailleurs et c'est kufa. D'ailleurs c'est kufa nana bomaki yango lero yeba kike muta bomi yango yeyo ndiki no ndima kike no pesanga muto akufa pesanga na beba yobi ke muta akufa boya ye songi say non obomaki no koda yo moko se justifier na bandeko lebela bango yo muto bomi yango nana ndima kike po ay ko mona se kufa bandeko bo comprendre après bisoko s'il vous plaît. Alors bandeko ba like na bine sika kabiso un grand plaisir na ko mona kia solo bandeko bosa ko taba like oyo e pesa kabiso vraiment esengoke bosa ko landa de près awa eza chaîne batamayeli awa soko ko kate na mutu ko landa to ko comprendre rien awa eza chaîne moko olandi e pesa quelque chose lobby ce muta tunio lobate tete eza ndengo na teza boy po muta moni que non muto mutu ne salaka
eza teke ba chaîne na oyo musu bolandaka o ba esa bino ba fantira pamba awa boko kosa biso te poto yebi nyonso oyo eza koleka na mabele Congo. Alors ça que paina yo mama na biso Francisco Oliveira lo sake pana roi Mido c'est lo sake pana o Banazaire lo sako e paina yo mama Francis Mafula lo sako Banazaire lo sako kiki ni Bavarois lo sako na bino nyonso bandeko boza kolanda biso otala mboka yango oyo balobi ke se kufa kala mais oyo pe total. Voilà, au Congo, au Congo, on a makambo ni par SNL, voilà, oyo azako fournir bana somi ekolo Congo. Voilà, bandeko bana somi ekolo Congo to kota na basije ezali belé, oyo tozako senga na bino bo benga bandeko musu, bolanda o nini ezako continuer na mabele ekolo Congo. Bandeko bana somi ekolo Congo tozako pesa bino alerte. M23 est sur Kinshasa. Comment est-il arrivé que M23 azraki na Zamba a se retrouvé na Katina Kinshasa, a se retrouvé na Katina Bakongo, a se retrouvé na Katina Bang. Les gens de M23, bayaki ndengeni. M23, bayaki tendenge babendeko yaki ba libérateur, mais bayaki ba komi na Kinshasa plein. Ils sont là. À nouveau écrit, baza na Kati plein. Baza positionné où? Alors bandeko bana somme Kolo Congo, M23 les resoko côté ezoko ya na avion ya Rwandais. Rwandais et côté ça bat na M23. Bamuso baza na kati na bandal na lilo na ba immeuble wana na kati na ville ba immeuble mizali rempli de gens ba kota na Kinshasa moko na moko ba tondisa Kinshasa. Ndeko bolimbi si nous sommes en direct, les petits sont en direct ou bien dégainé ni porte en direct. OK, matondo. Voilà. Alors bandeko ba toana akota na mabele Congo. Ba koti na kati ya Bakongo. Bakoti ba na kati na Bakongo bake ko vandisa bango na ferme oyo ya Antoine Gonda. Na ferme Antoine Gonda na Kisantu batie bango nyonso bavandaki na kati ya ferme azo bazo dispatcher bango malembe bakende na mwanda mabe bakende boye ba M23 baza positionné na kati ya trajectoire nyonso kolongwa Kinshasa tino kokoma na mwanda na bazamba mingi tout autour na kati ya nzela wana. Batu wana ba M23 basali o ba komba couper de route. Oyo kinga malamu. Ba couper de route o boza kolela, ce sont des gens de M23 o ba kitaki na air rwandais. O tozo le belapino montata moko ta bana ko kipango botiki yango ata ko mwa le banga ko peta na avion wana moto moko beta ki le banga te ba kepele o ba boya ko beta le banga ba kufi pona ba rwandais ba tuti oyo ba kitaki na avion wana. Na mission no bakiti babele ko boma bino bazo compter ko boma bino bakoboma bino botiki bango bazana bakoboma bino Holanda na kati na bandundu bakei o pembeni na ferme ya Mosito banga ko taba na kati na ferme na ye apesi bango espace moko pembeni na ferme na ye baza wana na pembeni na ferme ya Mosito mais tout le long ya nzela ya bandundu kolongana nini ezo ko chauffer kalate banzela nyonso ndenge e chauffer kana kati na est ya Congo. Bandundu, Kinshasa, Bakongo. Nana koloba yokakite. Na sengi na bino, bopisa bandeko balanda. Na sengi na bino, bo partager bandeko nyuso ba yoka. Po eza ya koyinda. Pourquoi ces gens-là sont à Kinshasa? Opération bateau ba yele na kati na Kinshasa, ça va barder. Très bientôt. Bandeko bolanda na bokebi nyonso. Et qu'on barde comment bateau va être na Kinshasa ba yena bango na Kinshasa parce que de l'autre côté bango déjà que va côté kuna basi va saler mingi fu ba ya na Kinshasa parce que ba chauffer na Kinshasa faut ba zonga au pouvoir ba kota na pouvoir nana yebisi bango ba kota na pouvoir na Kinshasa parce qu'il faut à partir ya Hippolyte Kanambe o ba zo sala ba chèque Hippolyte Kanambe azonga
Hippolyte Kanambe faso bango pona bango il faut zonga na pouvoir et bongo a garantir ba M23 ceux qui na zongi na pouvoir na ko placer bino nyonso na kata na kata institution nyonso na kata armée na police ya kinti fa ba généraux beaucoup comme ba généraux bato azana bango bazo comprendre biso jusque là et voilà bato wana bazo ko tia bango na ba lié public nyonso bazali wana déjà bien installé na ba coin nyonso na kata Kinshasa. Alors bandeko ba action d'opération ba kona ba yeli na kata Kinshasa ezani oyoka moka ko lobake non obisa bisote na ko lobela bilo ouvertement bato wana ba ko mener opération mikolo za koya opération ba ko mener ezali nini ba ko mener opération ya massacre ya bato o surtout ko na ba étudiant ba ko kota na kati na campus ba koti na kati ba kati mitu ya étudiant 10 ou 15 panique koti na mboka ba bwaki bango na balabala na butu ba koti ba bango ba kati papa basongi si bango ba jeep ba ko bomba na tongo bomoni mitu ya bato 10 15 eza kolala ndenge boyokaka na est bande ko bona na bokebi nyonso. Alors opération wana nyonso eza planifié par des généraux oyo bazaki na FARDC oyo bazaki na FASA oyo ba congolais na ba tuti bazana kati ya complice ya nini wana avec la complicité de l'ambassadeur du Rwanda en RDC Congo et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique na Congo. Les généraux, les deux ambassadeurs, ils sont là dedans dans ce coup-là. Le Congo na zolo bangai na zolo ba bozoka kai et le konini bato balingi basala donc bakobana oboma 10 15 wana plan au bâti au nazo bibisela bino plan bâti. Alors ambassadeur bato wana baza au courant na nyonso ke ba créer la peur ba créer psychose na metuye ba kinwa po ba kinwa linga komona makilate so biko mona déjà 10 15 personnes ba lali ndenge sala na kuna to banga o nyonso plan o ba kona bino to bima to tomboka e ko bangi sa ba congolais. Voilà le plan oyo epimi lelo oyo nazo lobela pinongo epimi lelo. Alors bako tia en place l'objectif pourquoi les bako créer psychose bako créer la peur na mitu ya mingi o mona makilate bako songa sima et les politiciens et bato nyonso bango koloba bako loba sauter et voilà ngo retour ya Kabila et kosonga à pouvoir à kosonga par la force. N'inga ba calculer que Hippolyte Kanambe il faut récupérer le pouvoir par la force. Ce n'est plus question que toke na ba élection ba jewa. Voilà la stratégie ko ba touti imatuti plan ba imatuti empire imatuti ba tie en place que basala eloko wana ba bank sa ba congolais ba kanga ba congolais mineko et voilà Hippolyte Kanambe asonga au pouvoir. Voilà bandeko otoza koloba. Alors batwana nyonso basali wana basali prêt à exécuter ba plan o nyonso tolobele bino na mokolo na lelo. Alors plan tolobele na kolelo ya wana balibi ke basi pas planifier ba massacre ba généraux banani nyonso o ba yebi na makambo na kati banzela bandu na ba Congo ba pesi ba détail nyonso ke ba ko sala opération parce que bazali déjà installé tout le long ya nzela bandundu tout le long ya nzela ya ba Congo basali installé na ba lié ba tie bango ba sala opération ba bina nzela ba kangi ba car aller ba massacre batu basongi na kati na samba police ou l'armée a contrôler te ba ko zora tenter ba ko tika ngo et sala ndengol même 1 mois 2 mois et créer ko banga na mito ba congolais nyonso. Alors bende ko bana somme ko Congo nyonso wana ba congolais mususu bazana kati oyo ba généraux oyo ya ba politiciens bazana kati na conflit ya makambo na zo bino sikoyo tokeba na bango. Alors bande ko ba le belinga boy senga na ba congolais boyo kanga attentivement suivez-moi attentivement ce qui va suivre bolandanga s'il vous plaît yebisande ko la onyo sota na Kinshasa lobela ye aluka siffler topé ba o bazana mbongo soma siffleté bazala kapre na ba mifinuko ya banzu soki ba yoki mobulu moko esalami na quartier abo mobulu baba na ko beta ba siffler et ça parce que siffler est facile et yonde ko voisin o yoki siffler ba ko beta parce que et ko komela yo c'est parce que le massacre na le pango voisin et ko attaquer pe yo
bako attaquer pe 2 3 4 5 mapangu na tango yo déjà ke bandeko kuna na pangu na bango ozalaka bato mbele misato bomoni ke bakote bino na pangu bobanda kobeta sifflet lero oyoki sifflet eza kobeta makasi to banzungu yo mpe voisin banda kobeta sifflet bino nyonso bobima libanda bakozala na possibilité sur te ya kocontinue mission na bango na baparcelle ekolanda okinga malamu papa mama bokinga malamu oyo tolobi mpo na bolingo toza nango biso na bino tosenga na bino balike na bino mpo te toyebake boza attentif tolanda biso très bien donc plan na bango comme na se na binisi yango na kanisa ekomeli bango kobanga mpo bayebi ate soki kwena maboka papa sayala c'est fini voilà le plan est là oyo basali bino o milengele so bandeko bango nyonso basomba basifle na bango e tozala attentif na Hippolyte Kanambe abombani nie asalondela sa eloko te Félix Tshilombo mpe ayebi parce que bayokanaki contrat wana ke tokosala bache na 3 ans 2 ans 3 ans tokosala bache totikela yo pouvoir Hippolyte attesté na modèle tout ke azonga na pouvoir na l'élection azonga na nini mais azomona eza compliqué alors alingi a s'imposer par la force pour récupérer pouvoir na mabele ekolo Congo donc bozala prudent bana somme ekolo Congo moto moko akosa moninga te po ete ntango efwe voilà bandeko bana somme ekolo Congo wana ezalaki makambo oyo ya M23 oto bomoni totili bino yango wana na liste wana oyo boyeba ngo ke il faut osinale bino bandeko na biso bana somme ekolo Congo lelo na kanisi surtout ba phase ba ex-phase ba ex-DSP lelo mikila nyonso bakotisa na kati bakoma basala bango déjà batiela bango bapoison mingi bakufa batiela bango badomination mingi bakoma mfuke bayebaka na bango sute soda bakoma kaka pasi na pasi mawa po na bako alors bandeko bana somme ekolo Congo tokoti na dossier ya John Tshibanga. John Tshibanga c'est qui? John Tshibanga oyo bato nyonso bayebi ye bayoka ye na sans quelque part abimaki na Afrique du Sud abimaki na Zambie abimaki na Kwemboye John Tshibanga azali moko ya ndeko na biso ya Kasayen comme le but ya John Tshibanga vous comprenez John Tshibanga azongaki en forme lera yokaki ke Félix Tshilombo azongi au pouvoir Félix Tshilombo azwaki comme réserve pour tabana ko saraka ba mission secrète alors mission secrète oyo Tshilombo aponela ki John Tshibanga pour lui ke makila na ye John Tshibanga mission nini apesi John Tshibanga mission oyo Félix apesi John Tshibanga ezali ya grave mission ni apesi otiela bino image okomona eloko nini oyo eleki na kati ya mboka Zambie na kati ya Zambie nzoka te na kati ya Zambie ce qui s'est passé na kati ya Zambie Félix Antoine Tshilombo atindaki batu bakende na kati ya Zambie bakende kosala mission na kati ya Zambie Kinshasa atindi to la sabino de l'image comme ça bolanda botala nini eza na image oza komona wana eza na kati na Zambie ba type wana ya ba soldat zambien ebele bakwaki na lupango wana fui na kati ya lupango wana et wana mission esili baza kozonga donc ba type yake ebele ba soldat na kati na Zambie po ete bakanga ba bandi oyo bakangi na kati na Zambie ezali 36 bandits oyo ezalaki dirigé par otoko benga na kombo ya mutoto benga na kombo ya nani ya John Tshibanga. John Tshibanga azalaki yemoko te azalaki accompagné de Mpoi donc chef de mission baki mibale John Tshibanga na Mpoi nani atindi bango Félix Tshilombo bangajaki 105 faux militaires 105 bandits oyo accompagnaki John Tshibanga na kati na Zambie mission na bango ezalaki nini na kati na Zambie mission na John Tshibanga avec les 105 autres bandits oyo John Tshibanga azalaki na tête na bango bakoti na kati na nini commandité par Félix Tshilombo. Félix Tshilombo atindi bango mission na kati ya nini objectif ezalaki assassinat ciblé ya moko ya groupe ya ba musicien oyo bengi un frappa oyo ya Katange un frappa oyo azalaki na kati na Katanga abandi ko déranger Tshilombo azalaki hostile na
régime ya Chilombo atindaki bato alobi bazali ebele na bamisien nyonso baza na kati na Zambie. Alors John Tshimbangu acceptaki mission wana, engageaki 105 oyo bautaki mingi bautaki na kati na Israël, formation militaire bakende na Israël, bazalaki accompagné de John Tshimbangu bakotaki na kati ya Zambie, bakanga bakende ko exécuter baboma garçon oyo na kombo ya Infrapa na bamisien na nyonso. Alors 105 personnes bakoti na kati na Zambie, opération sokate malchance, opération tournée très mal. Opération tournée très mal, John Tshimbangu na batu na esika bakendaki bakiko koya epai ya général moko, général lango kombo na ye nani, kombo na Estin Katange aussi bapesinga kombo na ye awa, kombo na ye John Mulongo bakiko epa na ye le mission na bango esimbite bakiko epa ya général John Mulongo. Epa général John Mulongo bakoti na ndako ne ba saccager tout ba sali ba bomaye na moment tozo koloba John Mulongo azali l'état mort très critique. Il lutte entre la vie et la mort. Va même transférer l'hôpital à Munene na katina Lusaka. Voilà opération Oyo Félix Atinda Kibango. Malheureusement, dans le pango besoin que mon bazo circuler wana na batip et le pango ya général John Mulongo. O sera qui Katange pe mais akima na ye akendo ko vanda na katina Zambie. Alors bango le ba kekuna ba récit de garde général wana bengi renfort et wana bakangi 36 bandits bakangi 36 oyo bato Félix Tshilombo atinda ki bakende ko boma artiste wana na général oyo to bengi kombo ya John Mulongo. Voilà ce que le travail oyo Félix azo sala na Congo. Obia bongisa mboka te abeli ko sala ba coup oyo pota bomba ba congolais o bazana libanda. Ah, en ce moment je vous dis le président zambien Azana Kanda Kosakana, ce n'est pas possible. Cet homme a tenu Batu, Aya Bakota na Minduki, Balongwa Congo, Bakota Tina Zambie, Baya Pote Baboma Batu na Katina Zambie. C'est grave. Voilà, président Zambie, Anakanda, Yakosakana, Yangoana, Batuana, 36 personnes, Oyo, Félix Atindaki, Bazaki 100, Bakangi, 36 wana. Baza aux arrêts, va passer aux affaires, bandibi, oui, toyaki mission, batine qui biste pas ya Félix Tshilombo poete to boma bato awa na katina Zambie. Voilà, son au Congo, et ça koyo bisa, mokili mobimba. Voilà, opération comme ça, obia luka mbongo, abongisa Congo, abongisa tuba bandiba e, voilà, zotina bato mission ke boma ka bato à l'étranger. Voilà makambo ya nani ya Félix na Zambie kuna ebebeli le susu ezali ya pasi pemba wa. Voilà bandeko bana some kolo Congo tokota nanu tokota sunu bate dossier mususu oyo eza koleka na mabele ye kolo Congo tokei wapi tokei na kati ya Nord Kivu na kanisi boyoka kuna na kati ya Nord Kivu oyo eza koleka kuna campagne boyoka ki mensongère oyo ya FARDC le bakete to l'accès bino ngoke non bango alobi ke calme se côté na Congo, la paix est côté na kati na Ituri na kati na Nord Kivu, le général le soldat gouverneur aloba kiango c'est une gaki mensonge. Voilà, bah hommes armés non identifiés ont enlevé 4 humanitaires. Oh, humanitaires enlevé bango boyo organisation oyo batia organisation internationale obaya na Congo pour na kosa biso obaya ke soi-disant bazali ba service humanitaire ba koye na maboko ya ba faux ADF ba yi baton bino bango distingué ba koye bango batona kombo ya Horde White. Alors ba koye bango hier les 7 ba kangi bango na kati na mboka Kaumba. Ces bandits lourdement armés ba bloquer kinzela ba beniko contrôle ba véhicule so ba ke quoi la véhicule wana ya banani o ba soi-disant humanitaire. Allez, enlever bango, enlever 4 ba kena bango destination inconnue. Voilà bateau wana autre c'est bien que la MONUSCO azo sakana bateau na kati ya Nord Kivu pe ekuyaka jamais tant que la MONUSCO est encore là, tant que les Tutsis sont encore là, tant que Félix est encore au pouvoir, oublions la paix. Voilà bandeko kaka na kati na Nord Kivu to la Sabino oyo nyonso bandeko bazali ko sala kuna comme opération
Tsokate likamomoko elekaki na kati na côté ya Masisi. Na kati ya Masisi, lelo toza koloba situation ezali très critique, très grave na kati ya Masisi. Na kati ya Masisi, nini eza koleka kuna kati ya Masisi? To lakisa bino elili o totieli bino wana photo totieli bino eza na kati ya Masisi na ferme ya un certain Victor. Victor Ngezayo. Victor Ngezayo, c'est un touti Wande. Victor Ngezayo na kati na kota ba Masisi na kati na mboka Bungolo azali considéré comme un homme d'affaires. Un homme d'affaires, il a beaucoup d'argent, azana ba ferme na yetu to. Tsokate na kati wana ba touti Wande ba ya ko kota nduki na kati na ferme ya George ya Victor Ngezayo. Alors mutuwana alors jeune Ngezayo aye wana babreko luka baboma batuti moko basalaki kuna pardon baboma ba utu moko basalaki kuna tout aux alentours de Masisi wana. Et voilà batu wana nyonso bakangi bango oyo bayaki wana te basala bakuna bango bakangi bango to febino image nango na mokuse poete bomona oyo ezali koleka kuna na abele ekoloko. La chama telefone Donc, pour votre information, Rwanda, Kigali a fournir toujours l'armement na kati kolo Congo et za kolembate azali ko kotsa ya lobi akotikate continuer. Voilà oyo azalaki chef d'opération ya ngoni ya ba wana nyoso ye wana bakangi ye yende tuti oyo azalaki chef d'opération mukolo ba munitions wana nyoso ba armement wana nyoso wana oyo bakangi. Donc bandeko yango toza koloba est-ce que Félix sert à quelque chose dans le Congo? La réponse est là que non. Ça ne servir à rien dans le Congo parce que jusque-là, tu as vu que Félix est azandé Mobo. Alors, ma maman, oyo ba tombo kaki na katina Sud Kivu. Ma maman wana ba kitina na maboko te maman ba lobi te zo ko kende tina suka. To tia image ma maman ola. Depuis 5 heures il y a l'autre dans Autosali. Vraiment, ça ne va pas. Parking public, il y a au pire. Là, c'est Basola Bazalaka, Bakomando. Puis Basola Bazokufa. Et puis, le colonel est à Kufa, Basola Bazokufa. Bangumba, Bamor, Reza, plusieurs fois. L'autre, il a le Babisus Bazokufa. Sur les champs même, Bazokufa, Basola Bakangi, Balabala. Banda tongo donc mituka bauta koka vozoleka te mituka oyo kobima uvira po ekende koka vozoleka te na parking public yango place oyo bayambaka basoda nyonso bapolisi nyonso bautaka étranger wapi donc yaye ça ne va pas situation eza vraiment ebandati oyebi te bazozela présence ya général mpe moyen akoma te balobi mpe ya seconde jusque là bacontinue nyonso tozali kaka awa tozotala kaka voilà situation ezoleka yango. Voilà situation ezoleka yango wana na kati ya Sud Kivu bato bamama baza kotomboka balobi ke vraiment bakotika mpe wana te basengi MONUSCO dégage. FARDC bayebi ke la plupart basoda mingi bagénéraux baofficier oyo baza na tête ya FARDC mingi na kati na bango baza bakorrompi. Alors voilà oyo eza koleka kuna na kati ya mboka oyo tobengi na mboka Fizi. Voilà oyo nyonso eza koleka kuna. Bandeko bana somekolo Congo ya soloke tokoloba oyo nyonso tolakisaki bino tozolobela bino mikolo nyonso po ete moko na moko na kati na biso ayoka nini eza koleka tokeli su wapi bamafolo na kanisi ezokolanda biso soki mpe mafolo ozali wana na kanisi ntango mpe ekoki oyo kokoloba po beta mbela na oyo yoyoki oyo oza nango avant tokota na banews mosusu na niveau ya étranger bamafolo maloba epai na yo topesa losoko epai na yo mama na ndeko na biso
Ramazani mwana ya Samba topesi papa na biso Faya la Maroko lo sakwe panayo, Rose Gam lo sakwe panayo, Agneska lo sakwe pe epai na yo. Voilà papa ma folo lo sakwe epai na yo, maloba omboka yo. Lo sako papa sayala ba mama Congo na bosani binute bandeko be na Congo. Absence nanga ya lobby, il faut comprendre que tubano kuma na suka ya likambo, il faut accélération makambo mingi esala. Yango lobby mongongo nangai eleka kite. Toko pesa nkembo mingi na nzami Congo. Matondo mingi toko chungisela na nzela ya mvolosi kimbango oyo azofungula biso nzela muntu na muntu ya nzela bakoko na ye. Mama Kimpavita oyo azoko kengila biso na bisika nyonso azokengila pe mabele na biso oyo tobengi Congo. Na pesi bino losako Nzambi mpungu azala na bino mvolosi kimbango. Mama Kimpavita bakotika biso jamais. Papa Sayala c'est vrai nalandaki mwa module osalaki lobi yango wana sikoyo nazolanda oyo ozosala nyonso tokumi na point oyo tozolobela Félix Antoine Tshilombo nyonso ezotourne kaka wana. Je pense ozo comprendre ngai pourquoi nazolobela ngo parce que eza na tina te to repetaka. Tokomi na point wana parce que Félix akangami na lizita. Il faut lizita oyo epanzana. Po Kwatolendo Nzambi mpungu le grand roi divin alata muntu na ye oyo azalaki azobongisa. Naona ozomona makambo ezobeba. Soki bozomona bato lokola Batshilombo soki azalaka président akota zamba akende kosala toilette. Soki akendeki mpe na papier hygiénique ou bien makasa toyebi te. Ezali pasi. Amisumbele déjà bilamba papa mafo. Ebimaki déjà bilamba. Pasi. Koko yebisa kanda ya bakoko esukaka wana. Mele baluka ne soro jamais dirige ce pays. Andeko il faut que sosola. Soko zana molimo te ko comprendre eloko boko te. Komona na physique te. Physique ezali kaka illusion. Makambo mingi ekumbami na molimo. Volosi kimbangu tozomona ete. Mama Kimpavita tozomona ete. Nzambi mpungu Kwatolendo tozomona ete ba manifestation ezoko bilakisa. Message pe ezoko ya. Il faut kota na exercice ya ba oracle. Pour discerner ndoto elobi nini. Na jongi mwamoke mama moko nalandi audio na ye. Alobi par rapport ya Congo ekufa ndenge Tshilombo alobi. Alobi mutu abomi Congo ezali Kanambe il faut ko attaquer Kanambe na soki batuti. Ba atangi bato ya Équateur, bato ya Bandundu. Bao nyonso basali na biloko bana. Na bataka sai batanga kibango. Na bato akasai. Mais biso tozali kuna te. Biso tozali na point oyo Muluba akobonisa mwa te. Balimisa nazo ko incriminer baluba te. Mais Tshilombo alaki ekoti ya baluba. Yango wana molimo pe il fallait pas citer kombo ya mutu nommément. Yango wana bozomona makambo ezoke. Alors il faut toyeba malamu. Point ya suka oyo eza na point mosusu te ekoyaka tosala oyo tolobi transition avant que Kwatolendo le grand roi divin alata moto aya toza na point ya suka. Akota ndenge Mama Kimpavita aloba Kongo asala bitumba na mboka moko te.
Congo ayamba bango, aleisa bango, atangisa bango, apesi bango bozwinyoso. Me bango lokola balingi bamona kaka makila oyo ya nzambe mpungu. Bazo comprendre te récolte ya mabe oyo bakozwa. Bakota na bandako nyonso ndenge balingi. Congo ekufi nalandi parce que batamboli na naviguer mwa moke na ba YouTube na ke komona Justine Kasavubu na micro ya Bobo. Bon, mama wana na comprendre kate. Makambo ya indépendance ou tobe indépendance etali Kasavubu te. Il n'a jamais cité les noms bateaux bakoufi vivant quelques jours après pour l'indépendance. Lumumba Mpolo Kito. Ilanda bamulili. Ye atinga makakaka. Nani abengaka Lumumba, on va livrer les canailles. Kumbu ya canaille, ajek nani, attribution ya canaille, bimaka na monoko nani, Akasavubu te. Alors, maman wana il faut sukula ye mutu. Atika ye, ayebi eloko moko te. Papa na ye asalaka eloko moko na mboka wana te. Dili ya liboso oyo ekomaki lelo yende mutasiniaka. Na précrimine yete parce que et puis à plus ayekoloba Congo na biso oyo ya indépendance. Non. Biso Congo ya indépendance oyo babengi réserve coloniale ou bien réserve ya domaine colonial, République du Congo, République démocratique du Congo. Congo na bango oyo mindele ba créer yango wana ezokende. Congo ya bakoko na biso Congo yango wana ezotelama. Il faut boyeba koloba na ba microbe zo bima soko yebi eloko te kama mbanga. Parce que okoya kobeta mabako pamba okoloba bilobela. Biso batozolobi la politique. Parce que la politique sans spiritualité okotizamba. Yango wana tozoloba nyonso ebaluki zotambola makambo ya chilo. Ezali suka. Mais le pire ezobia. Le pire ezoya yango tozoko bele la mbela ba mama. Bandeko be na Congo. Kleti mbangu, principe ya kleti mbangu ezali ye kufungula nzela oyeba bakoko na yo. Sala réconciliation na bakoko na yo. Akosembola yo. Congo oyo ezokufa oyo ekufi ezali oyo ya République démocratique du Congo. Yango nde ezokufa ezokende. Le Congo a existé depuis mokili ebanda. Congo ye moko azali nzambe a Congo ka Congo. Alors yo kufa ndengeni. Alors batika buyesu kota bango tellement tina na se ya misapi batika biloko wana. Papa sayala mosala ezotambola malamu. Tozokende pe nzela tout droit nde tosololaka. Totikali kaka tosila na naturo. Na yo kozonga na Kanambe. Kanambe oyebaka te pourquoi Kanambe. Pourquoi baluba pardon bakoko balubaka ale baluba ne sauront jamais diriger ce pays. Laurent Désiré Mosé basalaka ye sacrifice d'offrande ya sang. Obakata alliance na ba Illuminati. Kanambe wana bayaka na ye pour 50 ans. Mais dis donc, et il fallait continuer pourquoi Katana Natal. Aouya Ojo Ndengeni. Aouya Ojo Ndengeni. Aouya forcé na ye Ojo te passer à Kangama. Il aurait fallu doubler ça à 50 ans na ye. Mais ça 16 ans. 16 ans ils allaient période transitoire. Oh ya salaki. Mais bachino mobaye ko ben salika. Et puis na moment wana pe ama bandeko na biso pe na Congo bamiye bakate ke tozali bana voloshi timbangu ke tozali bana ya nzambe Congo toleni ozongi la bango to pele la bango baya
Mais dans la partie, il y a un moment où impulsion était ticolo. Ils ont banni ça. Bayo bazo sala bisu bitumba. Bayeba pourquoi bazo sala bisu bitumba. Bayeba. Par rapport à l'ino ya Lumumba, la Belgique n'a pas d'histoire. L'histoire de la Belgique, c'est le Congo. Sur le Congo, la Belgique n'existe pas parce que Oyo Sarkozy à Loma, un pays sans histoire n'existe pas. Mais la Belgique, non. Alors, tozana posa ya lino te, tozana posa ya nzoto vivant. Ya Lumumba, Mpolo Kito, Adzonga, parce que meurtre est sali dans Katako. Baudouin a sali l'Ikitanaye, Mino Bakaboli Nzoto Soki Balia, Soki Bazani, parce que Bango Bazali ba cannibal, Balianaka. Olia Musundi ya Mutumoindo Pona Bango Eza Sukali. Procès ya Papa Lumumba, Papa Mpolo Kito, et qu'on s'en a Congo, et puis pour deux, on soit tout dans la crypte, il y a cathédrale, il y a Köckelberg, Aya na Yetina na Congo, Aya pour témoigner. Lumumba a violé comme moi, c'est un an. Lumumba a boukaka banque na Belgique, quelle banque? Lumumba a Yibakani. Lumumba abomaka quel belge oba bomayi yangwana biloko wana nyonso ekangi bango ntina kingo bazoyeba lisusu te yango wana papa sayela je voulu seulement nasalaka ma note synthèse mpona makambo ya Chilombo okomi na biso na suka transition mosusu eza te oyo soki kananga azokomikosa ye nde akokangama yende akoyeba imbangu azali nani akongo ya bakobo ya mvolushi kimbangu mama kipa vita zambi mpungu abakila musala oyo ezoko salama bamama na biso bandeko na biso bena kongo bazala na elija balungula kubanga balungula kuyimayima bozala na confiance kongo ezokufa oyo bango bakreya RDC Oyo Congo yango wana ezokutela papa saya na junction na lupa ingeta matondo mingi papa mafolo Congo ekufa oyo eza kufa oyo ya RDC Congo ya biso avec ka ekufate ezali na biso toyebiki Congo da tadi motako boma Congo azate soki ye tata na biso tata bisumba Mongol le frappeur Tata Bisumba na bilamba Mongol frapper soki ye Congo ya ye na papa na ye Tshisekedi ye ne mutu baboma yango oya biso Congo ya mvulusi kimbangu da ntungunwa Congo ya nzambi ya mpugutulendo a Congo mungali vidi mukulu Mungu baba Mungu amilele zambi kaungu kalunga Congo wana eko kufaka jamais eko kabwana kape jamais Congo eko zanaka kaka bomoko. Voilà bande kotoza koloba kende tokanisa keke ya solo nyonso tolobaka bande ko bile wa ngo ntiba bisote bande ko mona keto no soko ba blague mais siko bande ko mona réalité nyonso tolobaki o tolobaki ba welelaki ou quelle chance Félix Tshilombo afi présidence na kati ko Congo asoko so l'Union africaine bolobaka soute boganga sur l'Union africaine te où en sommes-nous? Voilà les sortes que Tshilombo a créé un monde, chers amis, un monde. Oh, et si quand nous sommes Tshilombo leki dégâts. Oh, nous sommes les Kanakati le Congo dégâts. Il y a seulement des combats dans le Congo. Oh, nous sommes moto wana za kosala ezako buku sa biso so. Voilà, toko tangela bino il y a une dame. Mama oyo azali na reseno photo na ye, mama oyo kombo na ye Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Mamango ye. Mama oyo kandeleki ya kotala ke ya solo Afrika et côté désordre. Afrique tozo ko mona moya ko s'en sortir zata lobi. La RDC
vient de faire un passage de vide à la tête de l'Union africaine. Maman, vous comprenez, moi, c'est comme histoire, et ça salité, histoire, et ça y a solo, il y a qu'on va qui a solo, et de ce soit qui tête à l'Union africaine. Dans la passage, voilà. Vous avez mon angoté. Quand on dit que Chilombo, il faut le faire partir le plus tôt possible. Soni otoko yo kakana kati na histoire. Oh, barotuna yo papa, barotuna yo maman. Maman, vous savez quoi? Mais comment vous avez accepté les 17 ans, même 2 ans, même une année? Tant que c'est bien que Asa Mongol, de ce bien que Motowana Zakayen, de ce bien que Gaswana ko salarié parce que sa expérience en vie a été attirée ko salarié dans vie. Ah, tu es là pour ça, les locaux, moko te na vie na ye. Ndeko, tu veux que ni wapi. Vous savez que on ne s'en doit crier. Na si na loba kango, na loba ba image ko tikala. Li boulot chilombo azo tu. Le boulot Félix azo ko leka au bino, ozo tie lamba na likolo, ozo comment ma poussière ma belé boutier, oyo bat ba ko. Quoi ya wa na. Et cause la dégâts. Regret que ça la même surtout dans les Kasaï. Ba Kasaï ba correct. D'ailleurs que ça vient dans Ghana zali motin na miata. Bo ba ganga ki, le ba ganga a sauté. O ba finir ki biso le ba finir a sauté. Mais les dégâts que Félix est en train de commettre aujourd'hui, ba plaire nango, coller la nango. Et que ça la pendant 15 ans, 20 ans. Oh, nous sommes commis ça qui est pour la malédiction pour la yé dans les botanes mots. Et que ça d'ailleurs, et ça déjà malédiction. Si la 4e génération à Bino, beaucoup Sibir Yango. Bino nous sommes aux autres. Oh, Fatih béton, marchance. Au maudire la génération au futur. Dans le bel qui Bino on dit maté. Bozo maudire banana Bino. Bozo maudire bandeko na Bino, c'est maudire Yomoko. Voilà là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Voilà ce que tu as commis. Bon, le sonner. Le sac pas maman Françoise Ngaka, le sac pas maman Chantal Losako et pas maman Rose Michel, le sako Musombo Katuka, le sako et pas Joël Lengitul, le sako Jackson Nangwal, le sako et pas Kenaya Mundima. Voilà nakanisi tozali wana tozako lobela bino onyonso ezako lekana mabele kono Congo mingi bazako mona keto yaka wana pona ko sakana poete toluka ba sorte ba vue na kati ya YouTube. Nous sommes pas là nous sala auto salaka jamais moto atinda kabiso to sala ngo eza makasi poete lobby ba o bazako la dangote ba o bali ko salela ngote ba o bazo mona to sala ba venture lobby ba kolela ebele na kati na biso bakotangi sa mai na miso ko lobake mais na salakere au Seigneur qui pardon et pas un zambo salakere au Soudan Chilombo. Qu'est-ce qu'il faut faire comme repentance? Qu'est-ce qu'il faut faire comme réparation? Parce que vous avez soutenu donc ça bino vous soutenez Chilombo vous salez fort SOS Kasai na lobaki yango SOS Kasai ba ndeko biso ba Kasai ya boire pour rejoindre biso vous salez fort to bundisa Chilombo na bino longo to mona tout le monde a bakasaya. On a légèreté. Tout le monde a bangoté. Ah, papa, maman, ah, oh, on va quitter. Papa, c'est la loi qui oui. Boya pour rejoindre bango, pour être toloba, derito boudsa, chilombo, na bisno, na bino ensemble. Ah, toka, extrait, yellow. Je viens d'ouvrir les portes des pyramides pour rendre à César ce qu'ils ont donné à César. Ah ouais. Arracher à Pythagore ce qui revient à Senghor. Car ce que leur histoire ne dit pas, c'est que la connaissance est née en Afrique. Sanctuaire de leurs théorèmes sous nos hiéroglyphes. Ils ont beau traiter mon continent de contenant sans contenu, de berceau de la pauvreté, de la misère, des épidémies en continu. Ce qu'ils oublient, c'est qu'un enfant a beau chialer, se révéler, il reviendra toujours entre les bras de sa mère. Ah ouais. Sur les traces de Maman Ngunga, la prêtresse, sur le chemin de Kimba Vita, la prophétesse, sur les savoirs des prouesses d'Alama Bonkou, j'interroge l'histoire.
pour que l'avenir ne profite que des bons coups. Tel une vraie bantou, je m'enivre des plus nobles lettres de Sonny Laboutanti. Avec l'audace de Méniali, je remplis mon âme des merveilles de Tikaya Outamsi. Rempli des vérités de Fatou Diom, Sankara et Martin sans pareil ont lutté l'apartheid écrasé par Mandela. Je m'imprègne l'unité à l'Ankrwame Nkrumah. Je prends mon héritage tel une Sundiata Keita. J'avance dans les rues du monde tête haute. Ma fierté d'être africaine, nul ne peut m'ôter. Car la première déclaration des droits de l'homme vient d'un autre. Si je mens, demandez au peuple mondingue. Moi, enfant du monde, Mbemba est fier. Je remplis mon âme des merveilles du Mayombe et de la forêt équatoriale, poumon du monde. Sur les traces de Kipavita, exhumer le royaume Congo et ses mythes. Celui d'une jeunesse vaillante à l'époque de Camille dans ses épopées et rites. Notre liberté est un soleil, nul ne peut l'empêcher de briller, rayonner. On ne portera pas que la couronne de beauté Miss Univers, car l'Afrique est dans le monde. Donc le monde est africain. Ne perdez pas votre temps à l'opprimer, à faire couler son sang sans cesse, car tel un phénix, il renaîtra toujours de ses cendres. Voilà, mes chers amis, ya solo ke tosuki wana namukona lelo to sabino ke solo bobo sanakate sikato uta barasi na biso ko boka yango te kolo bango oyo senga ki albake te kokona ye azando ki senga bolimbisi. Il est temps parce que pouvoir na bango sur biso et si là biso moko petit que na bango encore temps pouvoir na bango sur biso sur ngai na yo et si là ce que tu lombo azana pouvoir ko yakendaki le lolita martis martas nyonso oya lobaki eza pouvoir ya nzambe ya Congo te. Voilà les conséquences de tout ce qu'il est en train de vivre à l'ère de ce Congo. Ce sont les conséquences oyo ya yibaki teke mapele wana eza kimba mais ayaki na ba sirène ayaki na bato ayaki na sacrifice koluka makila ya basome ekolo Congo ekende na mai sacrifice wana ebani ko tourner tout et oyo nyonso tilo baza ko sala ayebi te azoko yeba te bandeko bo aider ye bo c'est que non sala de mission kima que nous bomba la soie parce que il est temps parce que au fil et à mesure que vous les laissez là continuer beaucoup ça la Bible nous tout humilier et demander comme papa Mafolo vient de dire à Hippolyte Kanambe de laisser tomber bah plan tout satanique diabolique que vous êtes en train de planifier avec votre empire Ematouti. Je vous assure, vous avez régné pendant 18 ans votre domination sur nous les bandes et on demande à tous ces gens qui sont à Estia Congo, dans le nord comme dans le sud, on vous a demandé, on répète encore, pour nous amène à Bisso, Azabolibi, sortez. Nous amène à Bisso, on demande à la MONUSCO de quitter d'urgence. On demande à tous ces Tutsi Rwandais, le Banyamulenge n'existe pas, c'est Tutsi Rwandais Banya Rwanda, de dégager avant que les portes se ferment. Tous en loba, on dit les Maseki, tous en loba, et de l'autre côté, Nirangongo. Je pense que vous avez bien compris. Alors, ces gens-là vont regretter tout ce qu'ils ont fait. La Cantolobela Bino, bah, pour regretter. Les tout, ils vont regretter pourquoi ils étaient manipulés par ces Occidentaux. Et c'est effectivement, ils sont manipulés. Parce qu'on les pousse. Non, nous, chez nous, on n'a pas arrivé vers les années 40-50 d'avoir cette terre-là. Mais avec vous, vous allez nous aider. Allez-y, nous sommes derrière vous. Nous allons vous aider à vous donner tout. Qu'est-ce que vous voulez? La logistique, MONUSCO est là. Il va vous donner tout. Il va vous aider, vous transporter. Ah. Vous comprenez cela? Vous, Banya Rwanda, vous comprenez cela? On vous demande de quitter, de ne pas suivre les Allemands, ils vous mentent. De ne pas suivre les Français, ils vous mentent. Ils vont fuir. Dites-moi, père, combien de Français, des Allemands qui sont tombés là-bas dans l'Est du Congo? Alors revenez, répondez-moi par autre chose. Est-ce qu'il y a combien de tout Rwandais, vos enfants, qui étaient aux États-Unis d'Amérique, que vous avez envoyé là-bas, aller étudier, comme quoi qu'ils viendront, vont vous aider pour arracher, prendre Minembwe? Est-ce que ça vous dit quoi?
Ça veut dire quoi, mes chers amis? Est-ce que vous comprenez ça ou pas? Non, je suis là pour vous aider. Je vous dis de quitter. Allez-y, il faut aller vivre dans la forêt, dans Rwanda. Allez-y. Allez-y, vous allez construire des villages là-bas, dans la forêt, quelque part. Il y a quand même quelques espaces. Allez-y. Ne suivez pas tout ce qu'on vous dit là. Ces Occidentaux-là vous mentent. D'ailleurs, c'est fini pour eux. Ils n'ont plus le pouvoir sur nous. Ils n'ont plus la domination sur nous. Et comment est-ce qu'ils vont encore vous envoyer de faire tout ce que vous comptez faire là? Vous avez compris? Alors, les grands sacrificateurs. Je vous dis tout le temps que les grands moponami ensemble, alors tout ça, tout ça. Yo papa, yo maman, oyoki alerte, Bas Congo, Bandundu, Kinshasa, les Tutsis sont là. Tout ce qui se planifie au Bazou Sabino, le coupeur de route, c'est un plan bien préparé. Bien préparé. Ces coupeurs de route, ces criminels assassins, M23, sont là à Kinshasa. Rappel, alerte, sont là avec vous à Kinshasa. Les M23. Félix est au courant, il sait tout. Kabila est au courant, il sait tout. Ils sont là. Et alors, pour créer la psychose, pour créer la peur, il faut faire quoi? Il faut liquider les gens, égorger les gens. Et puis, alors, la prudence, c'est quoi? Qu'est-ce que vous devez faire en prudence? Tous les là avance. Tout le monde personne te vinda ko. Yeba voisin dans un nani. Olondango et oli après makambo balela. Les incendies butuna moi incendie. Et où takawa. Qui crée ces incendies là? Bon ça banda ko boni batu boni basiki na kati banda ko. Et où tawa. Et ça continue. Ça continue. Ah, les incendies, les crimes, tout ça pour créer nos combats. Pour détruire le monde, la paix. Voilà, bande kobana somekolo Congo lo sakomboka bino sika bozali wana nzamba pambora moko na kati na bino soni oyo Chilombo ayoki obisa kuso sonite soni oyo Chilombo ayoki na libota na ye soni wana kangami bango personne va l'effacer. Anobaki na maniko loba Chilombo okoza la président ya liposo bana mokili banda ti mokili kosila le bana kama na lobaka mo tout le temps bobosa na bote kombo ya mongol ngai kombo ya frapper ti le lobati so trafo na bino so ozu relève wana koloba président frapper c'est bien président moko a vivant yango akozala et abo azana alekate et akozalaki oko vivre humiliation oyo mokili nanu emonate so si muto bi président ya Kolo Kongo akena ko sumana nzela akagaki na akagaba ina ba poto akena ko sumana nzela na matiti but c'est quoi ça c'est quoi bato azo kama comment donc on comprend niveau ya oyo ya humiliation pour Félix azo ko vivre. Et ce n'est pas encore fini sur notre chat TV. Félix, au chat TV, qui m'bango. Au chat TV, maman qui va en vita. Au chat TV, vous voulez qui m'bango, maman qui va en vita. Nan zame ya mpungutule de po, zame mpungutule do. Oya ko cha etendo yele ba, babilo ko oyo to mona. Moni retourne. Au moins retourne ngo. Et alors, pour terminer là, mes chers amis, je vous ai dit, et je répète encore, ba ko onyo so ba vol ba détournement ko yiba ba millions onyo so bunga na kati ko tous ces gens au baza ko yiba en complicité avec Félix Tshilombo. Il est complice, ce sont des jeux yiba kende nango na ko tika yo bima akobima akei kende ko bomba na pona ko songa sute to ko kabola mbongo code ya mort boluka te boyeba ya Vital Kamerhe ndenge moko ba kabola Vital Kamerhe. Voilà, code yango wana justice otala ba juge boni bakufa akufi pona makambo yo ya lokuta ba yibi mbongo ba ke nango ba ke ko kabola. Alors était à biso otoye ba na ce qui va frapper ba yana ba bele ko Kongo ba frapper ba ya ko yiba ko
ba frapper ba ko do ba lelo ke non eloko oyiba eza lisusu te ti toyiba nyonso eloko na koyiba lisusu eza te si toyiba nyonso si tosili sa akanisi kayiba Félix oyiba nanu te comme tes amis oyo bokisila to boyibi nanu te parce que le Congo là okoregrete siko kozala soki okoboma soki kozala wapi una samapele okoregrete lobi ah moi je pensais que nayibaki yango nyonso bomaki yango nyonso mais nasilisite tele bimi lisusu mingi oh merde comme tes amis tes décideurs comme ton père disait les décideurs bakoregrete nous on pensait que tout ça Congo esila nyonso oh c'est quoi encore c'est quelle sorte de minerai là c'est quoi encore cette histoire ça vient d'où mais quand on était là on n'a pas trouvé cela ils vont regretter parce que tout ce que vous voulez des miettes et Congo est encore là. Maman Agnesta, maman Rose Michel, maman Ndekouanabiso, Manuel Narcisse Manto, le sako epanayo Wayo Boula, le sako epanayo maître Léopard de Paris, le sako King, Georges Kevin, voilà. Alors, sako epanayo bino nyonso, Ndekouanabiso, Talo Fioti, alors, nakanisi, le sako epanayo bino so mokolo topema tosali poste mobiva mpona bino okosana pete oyo aza numéro na biso ya quantité aluka benga biso aluka a aidé chaîne biso oyo epesi biso information totya baunité totya tofuta internet tofuta courant tomeka kozana mbongo ya bapareil ekufaka pambapamba oyebi eza mosala na biso nyonso eza ya ngate eza ya biso nyonso bosunga chaîne ondo mingi na oyo nyonso asala tope akokosala geste mpona biso nzoto eboya mbindo losako mpe epai na yo vala tokutani mokolo na lendi nzambe abakoko apambola bino abakisa bino oyo nyonso kozalaki na kati na moi na bino tomoni madimba wasa losako epai na yo papa na biso losako ale tokutani mokolo na lendi ingeta ibobo ipo